Ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu bisika no sobozwami mbote na bino banso. Ya solo émission na bino bokolingaka mingi pe émission ebengami émission masolo ngonga nango yango ekoki po ete na bino na biso ndenge ezali bomesano tokoka kolanda maye oyo makobima na mokola lelo. Ya solo ezali wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zolandonga, papa Paul Prof Malonga, mama Fifi Ndongala, papa Malfi Ndongala, papa Tony Diangenda, papa Patrick Mongo, biso nyonso bandeko na bino katina émission masolo na ratelki nde toye lisusu liboso na bino po ete boka kolanda biso na émission ya mokola lelo. Ya solo maloba na biso ya mokola lelo tozwi yango na fête oyo ya le 2 avril oyo ewuti kosalama na mboka Nkamba Jérusalem. Yango wana biso bandeko na bino tozalaki na kati na mboka Nkamba pe tozongi po ete toka kosolola masolo ya mouvement ya surveillance oyo ebengami mouvement ya MSSK awa na mboka France pe Europe mobimba. Yango tosengi na bino nyonso bozala kimia po ete bolanda maye nini makobima na mokola lelo na kati na émission ya masolo. Émission na biso pona kobandango ya liboso ngandeko na papa Lambert Makwemimo na lingi na remercier bandeko nyonso oyo bosungaki biso ngai pe ndeko na ngai papa Landundula oyo azali moko kati na responsable ya paroisse ya Genève kuna na Suisse na likambo oyo ekwelaki biso ya kobobungisi mama ya solo ndenge bakolobaka yango camarade ndeko malamu na tangu ya pasi pe camarade malamu na tangu ya pasi nde biso pe bandeko na bino tomonaki ke tangu ya pasi ya bobungisi mama mwana nkole mama na biso mama Marie Ntiampa nde bandeko oyo bo soutenaki biso tozalaki mosika na mboka Kinshasa pe Nkamba kasi bozalaki na biso elongo nde tokoki koleka te na kati na émission oyo na profiter ngai pe na kombo ya ndeko na ngai papa Ndula Landu oazali moko kati na responsable paroisse à Genève na Suisse to remercier bino pe to pesi bino merci na ndenge na soutien na bino na mabondeli pe surtout na ba coup de fil bolé ko benga biso mingi yango na tenir vraiment na tanga ba kombo na bino po ete esala moi kitoko na ko remercier liboso papa Simo Kimbangu kiangani ndenge a soutenaki biso na molimo pe ba conseiller et conseillère na ye nyonso kuna na mboka Nkamba toleki mbala moko na ndeko na biso papa révérend pasteur Roki Kibwanda merci mingi pamba tozalaki na Nkamba ozalaki na biso pe longo papa révérend Jean-Jacques Bakula kuna na Montreuil mama révérende Kana Anne kuna na paroisse ya Saint-Ouen mama révérende Anne Kalamvila tokena mama Dedet Ntiangani kuna na Australie mama Bea na Alençon mama Marie-Claire Nkoyi kuna na Orléans mama Charlotte Eduardo Divimba kuna na paroisse ya Lyon mama Vicky Landu mama na Terence kuna na paroisse ya Saint-Ouen mama Marie Kalambote kuna na paroisse ya Saint-Ouen papa Miguel pe mama Brigitte kuna na paroisse ya Saint-Ouen mama Jeannette Kimpwa kuna na paroisse ya Anvers mama Chibwabwa kuna na paroisse à Genève na Suisse papa Doris et mama Natacha kuna na paroisse ya Suisse pe bandeko na ngai bana nkole ya paroisse à Saint-Ouen na pesi bino merci pe na kobosa na te bandeko na ngai ya ratelki oyo tozalaki na bango surtout bandeko na ngai ya émission masolo merci na papa Edi ozana biso liboso papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala papa Tony bino nyonso bozalaki na biso elongo et surtout na ratelki Europe na kobosa na te ndeko na biso vraiment tolali na ye sika moko atikaki ngai te ti makambo esilaki vraiment eza na motema papa César Nginamau na pesi yo merci mingi na ndenge soutenaki ngai ndeko na yo ozalaki na ngai pembeni pe comité de gestion nyonso ya Kinshasa
pe Ratelki Kinshasa pe Ratelki Nkamba. Vraiment na pesi bino merci na ndenge bo soutenaki biso na musika bozalaki na biso encore une fois Papa Simon Kimbangu kiangani apambola bino pe abakisela bino maye mazangi. Mbala moko tokokende na kati na émission na biso bokolimbi soki bomoni mo molai kasi ezalaki utile na kwa kotanga bakomba batu wana nde tokokende na émission na biso ya mokola lelo toyambi mopaya na biso oyo tokomona moko kati na surveillant na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Merci papa na kanisa topesi yo merci mingi na ndenge ondimi invitation na biso bandeko na yo kati na Ratelki na émission masolo tobengi sopoto kwa kosolola mwa masolo moke oyo ebongisami epai na biso bandeko na yo tolingi toyeba d'abord santé na yo ezali ndenge nini. Merci mingi papa Lambert na kombo ya tata mwana peli Mosanto na kanisi mokolo malelo ezali vraiment ezali mokolo moko monene pambate soki totali na mboka Nkamba Jérusalem na tang oyoyo bandeko ya enseignement pe bandeko batata na bandimi nyonso tu na tango oyo nkembo na Nkamba Yerusalemi po ete lobi ezalaki fete monene na kati ya mokili mobimba précisément na Nkamba esika moto ekobimaka ekokutaka mokili mobimba oyo ekopanzanaka na mokili mobimba. Donc deuxième jour ndezali lelo vraiment en tout cas merci mingi papa Lambert encore po ete ya koyamba ngai na émission na yo na mokolo mwa lelo nakanisi kombo na ngai papa mingi bayebi ngai pe o bayebi ngai te papa Théo nazali surveillant na kati ya paroisse ya Paris Saint-Ouen. Merci papa merci na ndenge outi ko répondre ngai ndenge to bandi na kotuna mwa motuna moke na lingina tuna yo moke pambate na yebite soki pe ba surveillant balandaka pe télévision balandaka pe Ratelki et lokola tozali na yo pe liboso awa na lingina yeba soki effectivement yo pe émission masolo landaka ngo bien soki oyebi yango. Émission masolo ngai nazali soki ba fan bazali 10 peut-être ngana ko la troisième ou bien deuxième ou bien troisième pour nous le battre que premier pour battre moi le roi n'était limo avantage émission masolo na kolanda ka yango air nyo surtout ce qui vraiment na monique non 2 jours 3 jours et que na vandi na ngai na kota toujours na YouTube na koluka émission masolo na tala ba masolo nini ya sika ba témoignage parce que yango et pe ça rappelle et fortifier ka motema molimo et pe ça rappelle makasi ole ke totala ka makambo yo ezangi tina. Donc préféré que nazala na bonzambe na iba makambo nini ya sika oyo ezali ebimi na émission masolo ba témoignage nini ya sika bilongi nini ya sika oyo ba papa Lambera lokeli biso na émission masolo. Donc wana lokola toyebi ke non tango nyo surtout papa Lambera akenda kolukela biso batu pe bapaya po ete babeta monene ya papa Simon Kimbangu monene ya loposo moyindo yango nde vraiment ekopesa ngai makasi ekopesa pe soki pe histoire ezali vraiment ya kitoko na kobenga pe bandeko mosusu bokota na YouTube botala émission masolo na page boye papa Lambert azana émission moko vraiment ezali ya kitoko tolanda vraiment na kanti nazali vraiment parmi ba fan ya émission masolo donc ngai pe nazali na kati. Merci ya solo bandeko balandika de télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu ndenge na kolobaka yango émission masolo ezali pona bana papa Simon Kimbangu po ete papa Simon Kimbangu alobaki mokili oyo ezali ya ye yango wana biso nyonso bana papa Simon Kimbangu émission oyo ezali pona yo ezali pona ngai et surtout libota oyo nzambe ya kitaki aponaki ke yo Kimbangiste okoka kozala mwana na ye ya dala tata na biso papa Simon Kimbangu yango wana émission masolo ekozalaka émission ya bana papa Simon Kimbangu. Lelo na kati na émission na biso na kanisa to uti kozwa papa Théo ndenge nini ye auti komi bimisa papa Théo na kanisa to lito bana mamoko ba mituna pamba te émission masolo ezali ya mituna et question na biso liboso to kotuna ezali boye est-ce que mouvement ya surveillance na kati na Lingomba ebandaki le 2 avril 1960 ou bien ebanda avant ou bien ebandaki après motuna biso liboso to lingi to yeba yango wana. Merci mingi papa Lambert na question na yo. Mouvement ya surveillance Kimbangiste mingi bayebi karake mouvement ya surveillance ebandaki le 2 avril 1960 tango nzota papa Simon Kimbangu ekomaki na matadima yo ko uta na Lubumbashi. Or musala ya papa Simon musala ya
ya surveillance sociale kimbangiste ebandaki banda le 6 avril 1921 oyo azalaki nanu surveillant ya liboso ezali nanu papa Mfuma Mbanza ye azalaki na age na ye ya 5 ans mais azalaki lokola ye azali nzambe e abotamaki nzambe asalaki mosala na ye depuis na age wana puis basurveillant bazalaki 4 peut-être tant so bakomona ekoki koéchappe nga mwa moke mais nayebi ke mouvement surveillance ezalaki ebandaki kobanda 1921 parce que tokotaka na 1993 ndenge tolobaka na Kinshasa na 93 tokotaka conférence moko na Nkamba tozalaki wana papa Nkalambo azalaki azali président ya Yambo ya basurveillant papa Mambo azalaki vice-président ya la surveillance soki natali na ville ya Kinshasa na époque wana na 1993 parmi ba jeunes na ville ya Kinshasa peut-être tozalaki mibale oyo yaki le plus jeune à part ba mikolo bazalaki mais le plus jeune na bibien na ville ya Kinshasa tozalaki ngai na ndeko na ngai moko papa Matondo Vavinga yazali na Luanda na Angola na kanti na pesi mbote ya pensa donc isika nazali sûr que azali ko se souvenir papa Mfuma Mbanza yebisaka biso ke mouvement surveillance et bandaki na yemo papa Mfuma Mbanza la biki mouvement surveillance et bandaki na 1960 et bandaki na 1921 donc tango na papa Simon Mbanza azo salisa papa Mfuma Mbanza amati likola nzete aza kotala na musika soki amoni ke ba soldat bazali koya akiti na se akia yebisi papa ale papa tiki papa Simon Kimbango lokola ezaki mobeko na tango wana obane ko empêcher pour te sala musala moye donc mu surveiller liboso ezaki papa Mfuma Mbanza ye moko alobaka na bisongo na 1993 avant tokota na conférence moko esalamaka na 1993 et papa Mfuma Mbanza apesa biso introduction ya mouvement surveillance et puis il expliquera biso mouvement surveillance ezali nini puis mouvement surveillance ezali rôle nango ye moko papa Mfuma Mbanza expliquera biso na bandeko oyo bazalaka o tozalaka na bango naza sûr que non que papa Simon qui papa Mfuma Mbanza expliquera biso apesa biso introduction ya mouvement surveillance rôle na biso ezali nini et nini otokosalaka nakanti nazali wana pona ko répondre susu na question mususu oyo zanemo bana pa Simon Kimbangu na kanisa émission ndenge touti koloba ezali ya yo mwana pa Simon Kimbangu ezali pe ya ngai tolanda makambo nyonso oyo ndenge ezali kobima ke surveiller liboso ndenge tokoloba kango ebandaka na 1960 me bandaka na 1921 papa tolingi toyeba sikoyo mosala nini vraiment ba surveillant basalaka na kati na lingomba mosala na bino ezali vraiment nini la surveillance ya liboso surveillance ali mondimi pona ozala surveillant donc tant bazali koloba surveillant azali mondimi ya lingomba ya papa Simon Kimbangu surveillant donc rôle ya surveillant ezali tango mutu azali donc premier pasteur na kati na église Kimbangiste ezali surveillant na sens nini parce que bato mingi bakoloba ke non mais ba surveillant bango bakota cours biblique te non premier pasteur parce que tango yo biso toli waneti ba ndenge tokomonaka exemple muke na ko kopesa ndenge tomonaka ba hôtesse de l'air donc yo kwa neti ke mutu na asekaka or musala na yango wana mutu ko kozala na kanda mais hôtesse de l'air na koseka na ye na ndenge za koyambela yo akosekisa yo akotia yo na kimia nyonso tu surveillance ndenge ezali ndenge wana mutu ko wuta parce que ndenge toyaka na lingomba biso tozali rôle na biso ezali ya kokengela nanu bandimi pe biloko ya lingomba pe lingomba mondimi tango awuti na ndako na ye mutu akowutaka na likanisi na ye mutu mosusu ntango mosusu abimi na ndako azalaki na kanda mutu mosusu ntango mosusu na ndako na ye abimi azalaki na makambo moko boye ebetisi libaku ntango azali koya misusu ntango misusu ekoki kozala nini elateli na ye ezali mabe mpo na yo surveillant okalme ye il faut oyamba nanu na kibondimi mbote nanu oyambi na lisolo moko ya malamu po ete soki azalaki na kanda wana ediminue po ete osola na ye kolata soki alataki mabe yo koki kokorige ye ke no mama papa elateli yo olateli malamu te parce que mingi tokokanisa ete tokolobaka yango nzambe atalaka bilamba te nzambe atalaka molimo nzambe atalaka na bilamba euti koleka ya même pas un mois batielaki biso na à partir ya Nkamba
ndenge tokolandaka tous les jours rencontre ya ba jeune papa Mbenza alobelaki biso likambo yango ndenge lekaka na 5 mois ya kamba alobelaki yango eloko moko papa Fumwalongo Diange na kuntima alobaki ete même bilamba bolandaka batata bolandaka ndenge ngai Diange na lataka ndenge papa Diange na lobaki ba mama bolanda ndenge mama Bibi alataka pamba te na elateli nde ekolakisaka ke o mutu azali mutu akimia tant mutu azali koya na lingomba ndenge tokomonaka ke mutu azali koya na lingomba tant so elateli ezalaki malamu te na elateli wana akoki kokota kaka ndenge wana te akoki kolata soit akoki kolata sexy soit akoki kolata elamba moko oyo ekoki kozala te devant bato parce que biso bato mwindo ezali mwa eloko moko boye na koloba wana lelo soki babengisi yo soit epai ya ministre ou bien babengisi yo soit epai ya directeur na yo nasi elateli na yo ekozala vraiment okolata mwana ndenge moko vraiment ke po ete bayamba yo na kimia mais tant toyebi ke ozali kokende epai ya nzambe elateli na yo ekozala ndenge nini mutu mosusu tant so elateli ezali ya malamu te surveillant ozali wana mpona kopekisa mutu ke papa mama olati malamu te lata boye kanga babouton ndenge olati boye nzoto ezali komonana pamba te esika tokokendaka ezali esika ya nzambe il faut elateli na yo ezala malamu nde rôle na biso basurveillant ezali ya kokengela biloko ya lingomba pe bandimi rôle na biso ezali ndenge wana. Merci papa Teyo nakanisa tozali kolanda pe bandeko nyonso bazali kolanda biso bazolanda biso nakanisa ndenge touti kozwa koyoka yo na kambo ya elateli mais tomoni pe ke tango mosusu pe mouvement bino basurveillant ou basurveillante bazalaka tango mosusu pe soki moko wana alati teni te omona pe elateli nde mpeza nango malamu te tozali komona pe basurveillante mosusu pe alati pe teni te ndeti bana na biso tozomona bana alati pantalon na ye eza na malamu te elateli ya malamu te mais bino moko siko exemple nini siko bokopesa na biso bandimi oyo tozoya parce que bozo kopekisa biso mais bino moko bozo elateli ya bino tata mosusu pe so bolati teni te bozalaka no malamu te siko okoloba nini na place wana. Merci mingi papa Lambert nakoloba eloko moko boye na formation oyo ngai nazwa na formation oyo bandeko ou bien bakolo bakulutu na ngai o bapesaka biso kobanda na bongolo parce que tango ngai nazalaki na mboka naki na Kinshasa na kopesaka tango sous témoignage tango nyonso epai ya bano oyo ngai na koencadraka ke biso tango tozali kokola na mouvement de surveillance nakoki koloba ke ndeti bafeti ya basamedi bafeti ya mariage bafeti ya anniversaire naye komesa nango mingi tango naye na mboka oyo tango nazalaki na mboka vraiment mama na ngai vraiment que son âme repose en paix maman na ngai maman Nelly vraiment yezalaki tous les samedis même si naza na mbongo te pona okende bongolo akolobaki mbuta mbongo yango oyo okende na bongolo parce que biso ezalaki tous les samedis na bongolo nde ezalaki centre de formation yango nde te forma biso oyo lelo yo tozali ndenge tozali oke tango ke muto oyo nyonso tu oyo aleka na bongolo nasi bandeko na ngai mingi ba mikolo mingi na baleki mingi oyo ba yesima ba oyo baleka na bongolo okomona bango elobeli na ezali différent mais biso neti na bandeko oyo yo tango susu ba kotuli ki surveillance na mboka oyo sika tozali tokote ya bango oyo biso tozwa ndenge nini to bandeko zalela na sens nini et là il y a surveillant il faut ezala koleka parce que biso to ali lokwa neti batumo to corrigeaka et là il y a surveillant comportement surveillant et l'obélia surveillant il faut ezala koleka kutu moto a du formation na théologie parce que surveillant et là il naie faut les leçons nati uniformité mais nabi que dimanche prochain na relata ou bien na semaine ce qui est ko tomber que église des alim ce qui les leçons nati uniformité et il faut et là il nanga ezala kitoko pour être ndeko akomona ngai a corriger ngai te tango ngai na kolingana corriger que dimanche papa maman et là il nous a malamu te soki et là il ngai moko surveiller za malamu te ndeko na kolobake mais yo ali ko corriger ngai yo lobi tozaki no na fête lobi tozaki no place nini est-ce que là il na yo zaki ma et là il ya mondimi biso ba surveillant tozali na no bate ya liboso na kati na lingomba papa Simon Kimbangu parce que ndenge tokomonaka Kimbangisa kuko sala likambo okomona tansusu bande komsu ba kutuno na yo pe Kimbangisa sali boye pamba te bebi ke biso zali batu ya mibeko
yo surveillant soki elateli na yo ezali na yo ezali malamu te okomona ndeko na yo kimbangisa loba na yo pe surveillant oza kosala boye oza kolata boye donc ezolakisa ke biso tozali lolenge moko te na bandimi biso tozali bato oyo tokokorijaka donc il faut comportement na yo ezaka na lingomba te kobanda na libanda tina lingomba il faut que ezala différent na bandeko mosusu donc basurveillant biso tozali bato moko elateli na biso elobeli na biso ezaleli na biso il faut ezalaka ndenge mosusu par rapport ya mondimi ezali kaka ya kimbangisi te mondimi nyonso tu oyo andimi nkolo yesu etanke mobikisi mpe mojalisi. Merci beaucoup. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu na kanisa toza na kati na émission masolo tozali kolobela likambo oyo ndenge tozwi papa Teyo yazali moko kati na bandeko na biso na mouvement ya surveillance. Papa Teyo na kanisa lelo tozali na likambo tozali kotuna est-ce que bino ba surveillant bokoyaka na ndako nzambe pe pona kobikisa molimo na bino ou bien boya kaka pona kokengela bandimi? Merci papa Lambert. Surveillant premièrement azali nanu mondimi azali koya na lingomba pote aya kobikisa molimo pe nzoto na ye eloko aliboso nanu yango wana surveillant azali mondimi donc biso tango tokoyaka lingomba ndenge tozali kosolola yango ndenge nazali kolobela yango tango tozali koya nanu na lingomba et tant que mondimi parce que lelo yo surveillant akoki kozala même azali soit azali na punition soit azali na likambo oyo ezali koempêcher ye alata uniforme na ye mais tant qu'azali surveillant akosala toujours rôle na ye ya surveillance parce que ozali surveillant oza na uniforme te po ete soit ozali ou bien soit na likambo moko boye ozali na mbeba moko boye mais ntango moto avandi pembeni azali koyiba mondimi est-ce que okovanda kaka ndenge wana to okosala mosala na yo ntango ondimi ke okosala mosala na yo c'est que ozali surveillant. Donc premièrement surveillant azali mondimi azali koya na lingomba pote aya kobikisa na molimo na ye. Sikoyo tokokende na maloba ya président général papa Rifin Assoumbe oyo alobelaki biso le 2 avril 2017 tosenga na biso tolanda président Rifin Assoumbe. Kombe atata mwana pe tata molimo santo papa mokonzi abole papa Simon Kimbangu Kiangani to remercie papa na ndenge okomisi biso na mokolo lelo po ete ezalaki bolingo na yo nde tokokoma na mokolo ya lelo na libiangami na yo papa ndenge opesaki na biso basurveillant na yo na bana Yelusalemi toye korépondre na appel na yo tomati awa na Yelusalemi pona kosala misala na yo tata molimo santo ya botongi nkamba Yelusalemi po ete tokoka kozwela yango mapamboli kasi yambo na kosadrese nanu na basurveillant batata surveillant na bamama surveillante biso tozali bakengeli ya lingomba ya tata molimo santo. Lingomba na biso depuis 1921 na fondateur na yemoko papa Simon Kimbangu kaka yemoko papa Simon Kimbangu Kiangani ezali non violente nde na ba surveillant tokosenga ete mosala na biso ezali mosala ya discipline eloko ya liboso na mosala ya surveillance ezali discipline respect ya hiérarchie mosala nyonso ya soda ezala basoda ya mokili eloko ya liboso ezalaka discipline na théorie na biso tolobaka ete discipline elakisi limemia mobeko pe botosi ezala kaka lokola slogan te tolobi elekani mais to mettre yango en application discipline elingi kolakisa limemia mobeko pe botosi tokotosa maye tata mokonzi ya bule aza kotinda pe kosenga na biso oyo bambute ya lingomba baza kotenga na biso
oyo pe bakonzi ya mouvement bazali kosenga na biso esengeli totosa pe tolanda tosalela yango yango wana esibengami discipline. Surveillant azali moto oyo abundaka te, aswanaka te, afingaka te, brutalité te. Tozali ba soldat de la paix. Ndenge papa diange na kuntima azali koloba yango kaka ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani. Surveillant ozali soldat de la paix. Tozali ba soldat ya mobulu te. Tolongola mentalité ya mobulu, ya koswana, ya kofinga, ya brutalité, ya violence. Tolongola yango. Bisika biso tozali kati na lingomba à travers tout le monde entier. Et si kanyo se surveillant zali, ngai président général, na yokate na zwa rapport ya mabete. Banda awa na nkamba kino na libanda ke ba surveillant bazako beta batu. Bazako bunda, bazako finga bambuta lingomba, bazako sala boy, nalingi nazwa ba rapport wana lisusu te. Ba rapport ntango na kozwa yango oyebi sanction ya soda ezalaka nini. Biso tolingi mobulu te. Ata mondimi afingi yo, même na ba porte, ba rapport ebele tozwaka yango. Ata mondimi afingi yo, kanga motema supporter yo kozongisa te. Parce que le plus souvent mutu soka asali mbeba abosanaka ke asali mbeba tango yo okozongisa ya yo nde ekomonana. Nalingi discipline et régner makasi au sein ya MSSK. Toto sa papa mokonzi ya bule na oyo aza kosenga na biso. Toto sa ba conseil direct famille santo nyonso bambuti ya lingomba ezala na bandimi esengeli totosa na toyokana na bango. Surveillant ozali ennemi ya mondimi te, esengeli bolingo ezala te ya mutu na malembe kasi violence te. Wana toleki ndenge tolobaki respect ya hiérarchie. Nzambe azali nzambe ya ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Donc ordre il fait zala na mouvement. Bisonde tozali bakengeli. Toza koyoka ba nungu ya ndenge nyonso. Ba réunion za kosalema partout. Pona nini pona kosala mokonzi ya bule mabe. Pona nini pona kosala ba conseil direct mabe. Pona nini pona kosala ba mbute lingoma mabe. Pona nini pona kopanza nkamba, ko baby sankamba. Biso tozali bakengeli. Rôle na biso yango wana ya kozala vigilant partout esika yo surveillant ozali esengeli vigilance ezala banda awa na Yelusalemi kino na ba paroisse na biso na Kinshasa partout na Brazzaville ainsi de suite tozala vigilant. Surveillant riko kota en contradiction te na bambuta malgré mikakatano biso tozana pona ko sécuriser. Ceux qui ont allé sécuriser, au côté en contradiction na mutu oyo zali ko sécuriser, pasi et kotaka. Tant biso toza ko sécuriser lingomba, na bandimi banso na kati ya lingomba, esengeli tozala na bomoko, na boyokani, na bolingo. Ngai en tant que président général ba surveillant, na lingi tribalisme te na kati ya mouvement. Onga nazali boye, yekuna zali boye. Ngai nalingi tribalisme te na kati ya mouvement. Biso banso tozali bana ya Papa Simon Kimbangu. Biso banso tozali bana ya Mama Mwilu. Tribalisme ezali etumbu oyo Nzambe apesaki na biso. Na tango wana po ete basangana ki bakende koyeba nini oyo tata Nzambe aza kosala kuna na likolo. Bazalaki deja na makanisi ya mabe na Babeli ya kala. Tata Nzambe alobi tika tokita topanza bango. Oyo bakoyokana na Kilari bakei, oyo bayokana na Lingala bakei, oyo bakoyokana
Kikongo bakeyo bakoyoka na Swahili bakeyo bakoyoka na Chiluba anglais bakeyi. Donc tribalisme ezali punition. Donc yo surveillant papa Simon Kimbangu okoki ko prôner tribalisme te na yoka yango te na kati ya mouvement na biso. Na ndenge wana nde tokopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko. Tolongola bokabwani, tolongola koyinana, tolongola kotongana, kofingana. Makamyo se mabe tolongola. Tolanda papa na oaza kosenga na biso po ete topesa ye maboko. Biso tozali basoda na ye ndenge tolobi ya molimo. Esengeli tozala exemplaire. Surveillant partout, toyoka suba rapport ya mabete. Papa nzambe na biso na 1977 na maloba papa Diangenda tango zalaki na nzoto na ye alobaki ete surveillant bokitaki na tata na ngai mingi bakokota pona kobundisa kasi mingi pe bakokota na libiangemi ya tata na ngai mingi bakozala matei ya mabe na kati bakozala koteya lokola bango nde bayebi likambo ya tata nzambe na solo nzoka nde bayikaka mpona babundisa bana ya bilembo bokomona na mikolo ekoya basurveillant mingi bakokende pe mingi bakokota lisusu na nkamba te wana maloba ya papa Diangenda na 77 na 77 mutu akobengana bango te bango moko bakokende mobulu ekokota makasi moto ekopela kasi moto akokabola moto akokitisa moto wana akozala te kino tata ye moko akoya ye moko nde akoya koboma moto wana ye moko nde akopesa kimia yango nzambe na biso pasi Kimbangu Kiangani na discours etangamaki oyokaki banzembo oyo tosengi na yo papa pete yo moko kaka nde osio ye yo moko tata yo moko nde kopesa biso kimia na kati ya mouvement na kati ya lingomba pe na kati ya mokili elikia na biso ezali kaka obele epai na yo tala bana na yo papa ndenge bamati na nkamba ezala basurveillant ezala Yelusalemi malgré mikakatano malgré badifficulté malgré bapasi mais balobi tokomata po ete tosepelisa nzambe na biso yango papa bana na yo bamati mpona kotosa liloba na yo biso toza kosengela bango kaka papa mapamboli longola bamaladi papa ekene musika pasi ekene musika mikakatano na ndenge crise ekoti partout papa bana no baza kolela basurveillant mingi ezala bandimi mingi baza kolongwa na misala bape baza kokende koteka makambo ya malamu eza kozala te papa pasi eleki mingi na bana ya classe kanisela bato banso bazali awa papa opambola opesa kimia yango kaka nde tozalaki na yango papa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Merci ya solo bandeko bana pasi Kimbangu touti kolanda maloba oyo président général papa Rifin Asumbe auti kolobela biso yo mwana papa Kimbangu yo surveillant osili kolanda yango ni tokoki kobakisa te tozali komona ke na kati na bino pe mwa moke dérapage ezali kozala na kati na lingomba yango moni ke tosali émission oyo po ete moto na moto akoka koyeba esika nini azali pe rôle nini ye azali kosala kati na lingomba. On dirait que na mouvement ya surveillance tribalisme ezali mingi. On dirait que ba Congo bakozala kaka entre bango ba Congo on dirait naïbité parce que le bamaka mingi biso mouvement oyo soki mu Congo akozala kana mu Congo
muluba kozaka na muluba donc tribalisme on dirait ça makasi na côté na bino na mouvement surveillance yonde ko lobe susu eza bongo ou beza bongo te mais puis te ya biso po ete likambole kwa kosila. Merci mingi nakoloba nakomba tata mona peli mosanto vraiment question na yo ezali vraiment kitoko na sens nini na kati église kimbangiste déjà eloko liboso na koloba papa Simon Kimbangu aza mokongo te papa Simon Kimbangu azali ayaki pona kobikisa premièrement moto moyindo pamba te tozalaki libota moko ezalaki vraiment négligé. Papa Simon Kimbangu ayaki pona kobikisa bakongo kaka te ayaki pona kobikisa mokili mobimba surtout loposo moyindo eloko liboso na koloba soki natali président général ya liboso ya surveillance ya mouvement surveillance ezalaki papa Kalambote papa Philippe Kalambote mingi toyebi ba oyo nyonso tout o bakoti mouvement avant 1993 avant yatika biso le 12 octobre 1993 papa Kalambote azalaki Mukongo oui pamba te na époque wana tango wana donc bazali kopona ndenge nini mouvement ekozalela papa Kalambote oyo abimisaka mutu mutaliboso oui azalaki Mukongo. Nakoloba deuxième président ya mouvement de surveillance ezalaki papa Mambusenga. Papa Mambusenga tango papa Kalambote atiki biso papa Mambusenga ye nde remplaçaki papa Kalambote ye azalaki akomaki président général parce que tango papa Kalambote azalaki ye azalaki vice président tango papa Kalambote atiki biso nde papa Mambusenga aye kozwa esika wana ye pe azalaki Mukongo mais adjoint na ye comme vice-président ezalaki papa Abibo. Papa Abibo mingi o bayebi na pesi mbote esika azali papa Abibo ye azali ndeko na biso côté ya Kisangani ye azali Mukongo te nde eko tango papa Simon Kimbangu Kiangani ayeko pona tango papa Mambu atiki biso azali suna ebonga wana te papa Ntimba Zamatoti ye oui azalaki Mukongo ye pe asali musala na ye na tango na ye oui ozana raison mais na minute oyoyo ningi tuzali koloba papa Ntimba Zamatoti azali lisusu te oyo azali lelo yo papa Rife Asumbe ye azali Mukongo te biso nyonso tout parce que biso nyonso tout bandimi ya lingomba tata Simon Kimbangu biso nyonso tozali sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ya lobi papa Simon Kimbangu Kiangani akoki kozwa mundele lelo yo alobi ke yo mundele kobanda lelo komi passer national ya France biso nyonso tokoloba amen pamba te ye kaka nde mutazali na liloba oya ye muta akodute yango azali te papa Rifin Asumbe o auti ko fêter lelo yo le 2 avril que première année na ye na yoki vraiment to moni o ya sali to moni misali ya sali azali Mukongo te azali muto auti côté ya Bangala pamba te ye azali ye pe azaki moponami na kati ya lignée ya mouvement surveillance pamba te soko ozali moponami te papa ko kotia yo te tant papa Simon Kimbangu Kiangani atie yo c'est que ozali na kati ya lignée na ye donc na lelo yo azali à présent actuel azali quatrième président ndiye wana kombo na ye papa Rife Asumbe azali Mukongo te yango nde nazongisi lioke ezaka pona bakongo te mais bino na bino sikoyo soko lobi ke na nini mais na bino on dirait que likambwana ezali okomona biso to bali ba congolais ya Brazzaville biso to bali ba congolais ya Congo ya Angola biso to bali ba groupuscule wana on dirait que na mouvement na bino za makasi soki muta ucha Angola ye on dirait que pona na parade boy yo uti na uti bo na éviter na koloba eloko moko oui eloko wana ekoki kosalama na oyoyo parce que ndenge tozali boye tozali na kati na mokili na ubi na kati na lingomba tozali batu ya Nzambe bazali na bandimi ya Nzambe bazali na bana ya Nzambe bazali ba oyo bakoyokelaka papa Simon Kimbangu Kiangani oyo nyonso tout papa Simon Kimbangu Kiangani akotia liboso ba oyo bazali oyo bakoyokelaka papa Simon Kimbangu Kiangani bakoloba kaka mbala moko à vos ordres
ba o bakoyokelaka ye ba o bakoyokelaka ye te oyo bakobengaka bato ya nyamu bato ya nyamu bazali esika nyonso bato ya nyamu bazali même na nkamba bato ya nyamu bazali même na mokili bato ya nyamu bazali ba oyo bakoyokelaka papa Simon Kimbangu Kiangani bango nyonso tu ntango papa Simon Kimbangu Kiangani atelemisi lelo oyo atelemisi papa Rufin Asumbe étant que président général oyo bakoyokelaka papa Simon Kimbangu Kiangani nazali sir bango nyonso tu bazali sima ya papa Rufin parce que papa Simon Kimbangu Kiangani ya li président suprême ya mouvement ya surveillance na mukili mobimba yene mzali mutu ya liboso ya li papa Simon Kimbangu Kiangani tango ya tie po ete oyo akodirige biso po akopesaka rapport epai na ye atie lelo na minute oyo ezali papa Rufin Asumbe oyo akolobaki o non ezali ye te seka ezali mona papa Simon Kimbangu Kiangani te bato ya nyamu bazali esika nyonso tu bazangaka te yango wana ngai na koteya na bandeko basurveillant esika nyonso ozali soki ozalaki moto ya nyamu soki okoyokelaka papa Simon Kimbangu Kiangani okondima oyo atie liboso pamba te tomonaki yango devant public devant bato nyonso tu papa Simon Kimbangu Kiangani adui drapeau apesi epai ya papa Rufin Asumbe ebongo ngai soki nalobi kino naboyi ye ndenge tokolobaka nandimi ke nasala mokili na ngai soki nakondimaka papa Simon Kimbangu Kiangani nakondima papa Rufin Asumbe po ete oye azali moponami na kati ya nzambe wa biso papa Simon Kimbangu Kiangani oyo aboyi ye aluka esika ne ya kokende. Merci. Merci papa Teyo, merci bandeko bozali kolanda biso na kanisa ndenge tozali koloba yango awa soki oboyiye oluka place na yo kokende. Papa Teyo tozo kokende na kati na émission na so tozo kende sikoyo na tobandi kobelema na suka émission tokotuna motuna oyo. Papa Teyo na kanisa le 1er avril 2010. Papa Simon Kimbangu alobaki na bino avant tokota le 2 avril et en 2010, il faut bosilisa makambo na bino nyonso bozali nango. Tomonaki kobanga wana o papa Simon Kimbangu abetaki mesa alobi avant le 2 avril tokota le 2 avril bosilisa makambo na bino nyonso. Tomonaki bozongaki noki awa et esika ememaki réconciliation, il y a des paroisses, il y a Paris Saint-Denis na Paris Saint-Ouen de réconciliation et salamaki. Mais lelo maloba oyo bomemelaki biso ezalaki mascarade ou bien ezalaki mana kati na motepa mate lelo oyo bozonga na bino kaka ndenge bozalaka na batuna esika na bango e boyokana na bino pe kutu te koko sa pe pa mate boyokani ezalité preuve année maman conseillère direct ya chef spirituel maman Marie Mouilo esika ya zali na ko souhaiter pe bonne fête pa mate to komi na fête fête de mère maman Marie bonne fête et puis à maman nyosa mokilomba na souhaiter bino ba bonne fête. Donc maman Marie a kokoza la casa na paroisse ya Saint-Ouen. Pour na honneur na ye okoma tamsusu ba sirve bazaka tamsusu 3 ou 4 tamsusu ya Saint-Denis ya Saint-Ouen balati uniforme bazaka tamsusu 3 ou 4. Mais tandis que azali maman conseillère libota et santu. Mais nini okolobaso na place na pambate bozo do bosala ki mascarade bozonga na bino susu ndenge bozala ki liboso. Sikoyo bokosa ki papa Simon Kimbangu Kiangani ou bien boye kokosa biso bandimi. Papa Teyo na pesio maloba. Merci mingi papa Lambert, vraiment question na yo ezali vraiment na kati. Na kolobelo komoko na 2010 ba surveillant tokendeki ko fêter jubilé na biso na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Na kanisi fêtonner les gars kitoko. Kasi eloko moko ndenge papa Lambert a poser question na bandeko mingi oyo ekobeta libaku tokosenga nous soko beti libaku kanisa malamu. Est-ce que question papa Lambert a posé oyebi yango te question ezali précisément na ba surveillant entre paroisse ya Paris Saint-Denis na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Et loko wana tozalaki moi ba accrochage ezalaki moi makasi na ezalaki na ba surveillant te na lingomba wana ezali question na ezali
ezali vraiment pour na biso ba surveiller mais na kati na lingomba vraiment etant que bana ya nzambe eloko wana papa pesaka yango na faki liboso ke faki bosangana na bosangani ya faki nde ko sangisa lingomba wana bino pe mouvement de surveillance boyebi likambo wana likambo wana toyebi yango papa pesa yango pa ya faki mais faki bazwaka échec na likambo wana bakoka kosalela yango te ntango biso tokei na jubilé ya solo likambo wana ezalaki mpasi ezali nakoki koloba ke papa Lambert oza na bana mibale yango bakoyokanaka te papa alobaka na biso eloko moko ke ezalaki le 1er avril 2010 donc papa Lambert vraiment oza na page namoni mwa ke olandaka vraiment donc makambo ya lingomba pamba te le 1er avril 2010 na bandeko oyo ya paroisse ya Paris Saint-Denis ezalaki papa Paolo papa Baudry napesi bango mbote esika bazali oyo azangaki ezalaki papa Emile oyo azali président ya paroisse ya Paris Saint-Denis na mouvement de surveillance na biso na Saint-Ouen tozalaki mama Brigitte napesi mbote mama Mokonzi esika ozali Wumela mama Rosette ngai papa Théo mama Peggy mama Didine mama Lukombo mama tozalaki 9 na paroisse ya vraiment bandeko bolimbisanga oyo bayoki na tangi kombo te parce que question ndenge bimeli nga pe na yebaki te donc fallait na bongisa mwa bakombo na bino nyonso ntango so ekosala mwa parce que nga pe nazalaki ndenge batangi kombo na te tozalaki 9 na basurveillant ya Paris Saint-Ouen vraiment likambo wana esalaki biso mpasi bon tokosala ndenge nini bon lokola papa Emile aza na nzela azali koya tozela ye aya soki aye tolinga toyeba ndenge nini tokoki kobongisa likambo yango mwa moke te nzambe ayokelaki biso mawa mwa ntango moke boye papa Emile ntango akoti na nkamba po atikelaki mwa moke nsima mpo fale aya na babiloko oyo mosusu batindaki na konti ya paroisse ya Paris Saint-Denis ntango akomi toexplike likambo wana ke tala likambo oyo eleki tala papa makambo alobi na biso boye eloko wana apesaki yango epai ya faki bakoki te yango sikoyo eloko wana likambo wana sikoyo papa apesi yango epai na biso basurveillant papa Emile papa alobi tokoki kokoma tokokota le 2 avril te soki tosisi baproblème oyo tozalaka nango te lokola biso basurveillant tozali ebandeli esengeli kaka ke fale biso tosilisa likambo wana papa Emile ntango ayoki likambo ndenge wana azwaki maloba mbala moko réunion wana tokota esala même pas 5 minutes nalobi bien ke même pas 5 minutes papa Emile adu maloba na maloba na ye alobi ke ndenge toyali boye à partir ya minute oyo problème tozalaka nango baguerre tozalaka nango ya bafutilité tozalaka na yango à partir ya minute oyo esili oki papa Lambert alobi na biso à partir ya minute oyo baproblème tozalaka nango esili ye alobi ngai nazozonga papa Emile abiki ngai nazozonga bino bokotikala ngai nazozonga moi avant parce que ayaki mwa séjour mwa mikuse ngai nakozonga nakondenge oyebisa bandeko abengaki bango tia parti ya telefone ke non kutu ndenge toyali boye déjà baproblème toyaki nango esili bandeko oyoyo ya Saint-Denis batikelaki koto oyo bakotaki mwa moke duti tozwanaki mwa bafoto na kilongo après ntango papa Emile azongi nde likambo wana ntango biso toyei kozonga réunion moko esalamaki papa Emile ayebisi mbala moko bambuta ya Saint-Denis bambuta Saint-Denis babi lokola ekomi boye papa likambo ya liboso alobaki na faki esimbi te ekomi so epa basurveillant donc tomoni ke likambo oyo ekomi biso mwa mobulu donc na bandeko oyo baya na ere ya perneti parce que biso toye na biso donc toye na après midi bandeko bayaka na avant midi na ere ya perneti bokanisa likambo oyo papa diange na kuntima papa mfuma longo ayebisaka bino ke soki boyokani te boko banda kozonga moko na bacercueil na kanti mutu alingaka liwa aza te mutu alingaka liwa te mutu nyonso to azongaka mondimi ndenge tomonaka ke mutu soki akomi pembeni radar ezali même ozalaki na vitesse nini okozonga mbala moko na ndenge vraiment ke non okozonga na ndenge moko vraiment ya kibondimi pour que radar wana ezwa yo te eloko wana yango epusaka ke le 6 juin 2010 tosanganaka na Nanterre na espace Chevreuil soki na bosani te tosanganaka le 6 juin ezalaki à partir ya wana eloko nde esalaka ndeti personnellement eloko esalaka ngai mpasi ezalaka te ke bamusicien bowela le devant mpona
kosenga bolimbisi ezalaki il fallait nde basurveillant parce que biso nde moto osilisaki lotokosaki likambo wana mais lokola sikoyo likambo wana epai ya basurveillant esalamaka te bamusicien balekaka liboso tomonaka bambuta badi maloba basengi bolimbisi mais eza mwa mpasi mpo ete na biso bato bolimbisi tosengaka nayebi te na biso basurveillant ki bolimbisi moko apartir nkambe yaki bolimbisi moko sincère mais nga na kozongisa yango sikoyo epai ya papa Lambert parce que yo mpo ali musicien nga na kozongisa parce que bino bozwaka maloba mpona kosenga bolimbisi mais ezalaka likambo na bino te yaki biso basurveillant fale biso basurveillant tozwa maloba mais bino bodwi le devant bodwi maloba mais nga sikoyo nazongisi lio maloba oyo bino bozwaka lelo oyo toza na niveau nini est-ce bolimbisi wana ezali kaka nga nazongisi sikoyo epai ya bino bamusicien parce que ya biso basurveillant esilaka kobanda na nkamba le 1er avril 2010 mais lokola bino bamusicien bozwaka maloba bozwaka le devant nga sikoyo nazongisi yango sikoyo epai na yo est-ce bolimbisi wana bino bozwaka maloba ezalaki sincère ou pas maloba epai na yo ya solo bandeko bana pasi mokimbangu papa Théo émission ezali nga naza koprésenter émission yo ezali invité nga natuni yo motuna falende yo moto korépondre ngai mais yo ozongiseli ngai ya solo ezali pasi mingi pamba te papa Théo ya komonaka biso toza kosala na bonzoto pamba te nani biso nyonso toyebi ke bapapa bango misato batikaki kotika biso na nzela batiki biso na cercle balobi makambo oyo bango balobaki toyebi ke na 5 mois ya nkamba après accident ya jeteki papa atunaki batu mibale bazalaki le barondi 5 mois atuni papa Kingande azala papa Kingande papa bake Kinshasa alobi ai batana mibale loko bake Kinshasa bake ko préparer division ya Lingomba soki mikolo so tokozala susu te papa ye na Kinshasa alobi ke bokabwana te soki même bolingi na senga bino bolimbisi na kosenga bino bolimbisi papa lingaki likambo ya kokabwana te yo mwana papa Simon Kimbangu epa ozali kolandanga liloba oya papa Simon papa Diangenda alobaki ye wana papa Simon Kimbangu alobaki ke akobota balisusu na 1918 le 22 mars papa Diangenda ye wana papa Simon Kimbangu aye alobi na biso ke soki bolingi na senga bino même bolimbisi bokabwana te mais lelo oyo likambo wana esalami est-ce que papa bayebaki yango te ke tokokabwana yo mona pasi Kimbangu esika ozali mituna est-ce que papa alobaki ke mukolo wana biso tokozala te tokende kobomba na place tokende kobombama ekozala musika même mpona kokoma kuna ekozala pasi bomona biso est-ce que nazali esika nini nazokotuna kaka esika mwana pasi Kimbangu esika yo ozali omitala siko maloba o papa lobaki papa lobi centre d'accueil yo mikoleko ya papa na yipto soki nazolo babe mikoleko ya ezande ngwana mikoleko ya centre d'accueil yo mingi bakotalela ngo na musika papa Diangenda maloba ona tali koloba bandeko na ngai biso toyebi centre d'accueil yo mingi bokotalela ngo musika lelo oyo mingi baza na kati ya centre d'accueil ya kanisi ke lokola za na kati ya centre d'accueil or ke na molimo ozali kotalela centre d'accueil na musika ba mosusu ba mibimisi na nzoto na molimo abimi libanda azotala centre d'accueil na musika mais mosusu baza na kati ya centre d'accueil na molimo na ye nzoto za na kati ya centre d'accueil kasi molimo na ye asa bima libanda ya centre d'accueil akotalela ngo musika mwana pasi Mokimbangu totala pasi ndenge komi na kati na mokili papa Diangenda alobaki ke na Zakari 8 baokanga biso na libilamba ke tolakisa esika nini nzamba azali mais lelo oyo soki bakokanga biso ndenge na bilamba pamba te boyokani ezali te papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ke le 1er avant tokota le 2 avril 2010 na sengi na bino basurveillant bosisa makambo na bino nani yango ayebi yango te ke faki na ville moko ekozalaka faki moko nani ayebi yango te nani ayebi te ke korike ekozalaka moko na ville moko nani ayebi yango te wuta banda papa batikela biso me banani baye kokotisa ke faki ekozala na ekomi na baparoise eza biso toloba clair papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotala
Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotalela biso alobi ke totala azo kotalela biso makambo biso tozali kokotisa na kati na lingomba alobi bosala posa na bango lelo sikoyo likambo wana ya ba mouvement le 1er janvier lelo boyokani ezali te entre tout le bango bien boyokani bozongi lisusu est-ce que sikoyo na lingina yeba kaka ye Papa Simon Kimbangu Kiangani mutalobaki na bino ke bozonga lisusu ndenge bozalaki ya bokutanaka te boyokani te ou bien eza ndenge nini? Papa Lambert nakozonga nanu esika moko bana Israël mokolo oyo babimaka na esclavagisme ezalaka le 6 avril. Le 6 avril pona biso bakimbangiste pona biso peuple noir ezali lokola le 1er janvier na biso na mokanda ya Nzambe tata Nzambe aye alobi na bana Israël bo kontaka mokolo ya liboso mokolo bino bobimaka na bowumbu bana Israël babimaka le 6 avril un mercredi le 6 avril mais le 6 avril oyo babimaka ane na koki koloba te mais le 6 ezaki un mercredi le 6 avril ezali pasi mpo ete na question oyoyo namoni vraiment ke likambo wana ekosalaka biso pasi le 6 avril euti koleka ebanda kolekaka ere nyonso tu tozali awawa na kati ya Paris combien de paroisses est-ce que tokanisaka ta mokolo yango le 6 avril tozala ate esika moko bana ya Papa Simon Kimbangu touti kofete le 25 mai euti koleka lobi est-ce que biso nyonso tu bana ya Papa Simon Kimbangu eloko ni ezangaki ke biso nyonso tu tosepela na Noël esika moko esalaka pasi likambo wana yango nalobi ete bana ya tata moko baye kotala tata mais baza koyokana te est-ce que vous allez sûr que tata akopesa bino likabo bino boye koluka vraiment ezali pasi lelo toali kokende le toali ko préparer centenaire ya Papa Diangenda Kuntima. Est-ce que question na ngai question na yo ndenge pe yo zali kolanda biso tokozala na bandeko bakokende nkamba na bandeko bakotikala est-ce que tokozala esika moko ou bien tokozalaka na ba position est-ce que tozali na kibonzambe to tozali na bokabwani eloko wana papa nani nakanisa toyebi biso nyonso toza ba hypocrite pamba te tosalaka hypocrisie soki tokomi na nkamba tokomi biso so ba mosanto tozoko pesa na neta monaki na lukutakanu bato mingi oyo bazalaki ke Papa Lambert tolinga kutu ko sentir yete mais na monaki bato na nkamba bazo ko pesa ngambote Papa Lambert boni santé boni boye ngai pe boni tala hypocrite osala na nini tandis que zali moko auto que nous avons pamboli mais esika tozali ko wuta tozoko lingana te mais Nzambe akopesa biso apapamboli ndenge nini yango wana tozali na mouvement oyo tolingi toyeba bokobondi ko ndenge likambo boyelaki biso le 1er avril 2010 lelo tozali wapi yango tozali nango kaka wana. Merci mingi Papa Lambert vraiment likambo wana na bandeko oyo bozali kolanda biso tokanisa émission masolo ezali masolo ya bonzambe ezali kibo moko ya Papa Simon Kimbangu parce que Papa Simon Kimbangu mukile salamaki na liloba oyo tokobenga lisolo donc lisolo ezali liloba mukile sami na liloba émission masolo vraiment ezali vraiment likamo vraiment ezali likamo ya kitoko nakoloba na likambo wana ndenge outi koloba na biso ndenge outi kopose ngai parce que namoni ozozonga kana esika wana ngai na personnellement na koloba ke naza toujours na liko zonga toujours na le 1er avril 2010 bandeko o tozalaka mama nkamba na biso na kati ya Paris na bandeko ya Paris Saint-Ouen bandeko ya Paris Saint-Denis tokanisa parce que lelo yo c'est ans de sekoki oyo ndenge tosanganaki na nkamba position ya ngai na yo étant qu'il va surveiller parce que le papa pesaka yango apesa yango pa bato mususu bakoki te biso ba surveillant papa pesi biso yango tokoki yango position ya ngai na yo surveillant ezali ndenge nini nazali kote ya wana nazali kolobila nanu en particulier ba oyo yo to vivaka likambo yango na 2010
na ndenge moto yango toyaka nango le 6 juin 2010 tosanganaki. Question wana, est-ce que toko continuer kaka na ndenge tozaleli ou bien tokozala kaka na position ndenge tozo, est-ce que tozaka na position ya kosangana ou bien tozo na position ya kokabwana. Donc question wana na ndeko oyo zali kolanda ngai na biso tozali awa na bandeko baza na mokili nyonso tu esika mwa nungu ezali na kati na lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azali kosenga biso bomoko, azali kosenga biso bokabwanite bomoko. Na yo zali kolanda ngai, na yo zali koyoka ngai, kotala nanu teke oyo azali koloba nani Papa Simon Kimbangu azali moko. Posa na ye ezali ke esika nyonso tu lingomba na ezali tozala bomoko, tozala ya bokabwanite. Soki tokozala ya bokabwani na bolingo, lokola ndenge tomoni le 25 mai Noël euti kolanda euti koleka bandeko bakendeki na nkamba te. Papa lobi ete bosambela na ba paroisse na bino wana na mboka Kinshasa ou bien na Brazzaville ou bien na Angola. Mais na bandeko nyonso tu papa lobi ki bosambela esika moko po ete totala ma oyo ezali koleka na mokili. Mais na bomoko tosambeli bato na paroisse na bango, mais na bomoko. Mais na biso tozali na bamboka misika tokanisa, est-ce que tozali na bomoko ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ou bien tozali na moko ya entre guillemets. Donc na kanti na suki esika wana. Merci ya solo bana Papa Simon Kimbangu ezali pasi mingi. Pamba te biso libota oyo bana Papa Simon Kimbangu fa tozala fier. Papa alobaki ke biso tokotambusa mokili. Et papa ki solokela alobaki ke soki bozali na bomoko na kofongola bino porte ya Élysée. Tina mokola lelo Élysée biso na Paris na ne fongwami te pamba te tozana na bomoko te. Tala kaka bandeko oyo kaka ya Montreuil bazui esika. Mais totala ndenge nini bazako pasi bazali komona komonisa bango. Entre biso na biso. Boyoka nezali te. Toleki na place on a papa tozo kende na suka émission na biso pour to sa tête au 5 kande malamu tozonga soki tozali kozonga sote toyeba kango ke Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki moto na moto alanda tata na ye ezali komona na ba oyo bazali kosepisa tata na bango tozali komona yango batu mingi komona ye tata na ye oyo azokolanda ndenge papa alobaki Papa Lambert bandime ba pasteur. Papa tokena tolingi toyeba kasi tokipona tokoma na question suka ya pona émission na biso bino ba surveillant tozo komona ke on dirait bozo ko bouger te pona likambo oyo ya misé yo lobi nini pona likambo ya misé vraiment na Kimbangiste nyonso tu totina na ba surveillant te Kimbangiste nyonso tu esika zali makanisi na ye ezali na misé parce que toali koyeba ke cadeau oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi oyo tokopesa epa ya papa Diangenda Kuntima ezali musée to yesko epa ya ba surveillant na kanti na ba surveillant papa pesa biso mokumba biso ba surveillant tokosomba peinture oyo kozala na kati ya ba caro oyo kozala na kati ya musée na peinture oyo kozala na kati ya musée wana ezali mokumba ya ba surveillant. Donc elikia ezali na surveillant nyonso esika azali toyebi ete kaye déjà eza ya kofongwana maloba déjà oyo président général Papa Asumbe na pesi mbote esika ozali respect mokondi surveillant nyonso tu esika azali ayebi ete caro oyo kozala na kati ya musée peinture ekota na kati ya musée ezali mokumba ya ba surveillant wana nde mokumba oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso oyo tokosalela. Donc biso nyonso tu surveillant nyonso tu esika azali na mokili ayebi ke esika parce que caro ezali esika moto akonyataka esika moto ndenge tokoloba ete likolo ezali esika nzamba avandi se ezali esika ye akopemaka. Donc esika papa ntango akofongola musée ntango azali kotambola na kati po ete asala oyo nyonso tu alakisa na mokili cadeau oyo toali kopesa na Papa Simon Kimbangu ntango azali konyata. Donc azokonyata MSSK donc ba caro esika nyonso papa azali kotambola wana ezali charge ya ba surveillant na peinture. Merci ya solo bandeko bana Papa Simon Kimbangu tokomi na suka émission na biso pona misé tokoloba nini na kanisa na surtout na mboka Europe. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi mingi
atiaki likamba commission biso moko tomoni ndenge nini etumba ezalaki e papa Simon Kimbangu kianga na ye kozongela tindi alobi susu maloba oyo biso toza batémoin azoloba tozo kolanda ke makambo oyo ya kobundisa commission ezowuta kuna pai na bino na poto lelo commission soki totali bazalaki surveiller mais eloko moko mbeba ya mabe ezali te basali musala na bango ndenge yango esengeli kasi lokola bato na mokili bato soki ndenge nini papa Simon Kimbangu kianga ne lokola sa soka sa tie loboko na ye tozali obligé ya kondima yango papa Simon Kimbangu kianga soka sa tie loboko mokanda emonani pamba te ba mikanda mosusu toyebi ke ndeti ba nomination mosusu elekanaka na Facebook kaka boye tomoni mokanda te wana tokoloba te mais soki subo moni mokanda ya papa Simon Kimbangu kianga eza na signature na ye yo mwana papa Simon Kimbangu il faut kondima yango soko so moni mokanda ndima yango ndenge tomoni ke lelo oyo mise mais tosengi na ba volontaire botelema na mboka Europe mise papa tokozwa échec tokobunga totelema na likambo ya mise totelema Europe totelema mwana papa Simon Kimbangu totelema tala kaka papa Simon Kimbangu kianga na komi mokanda alobi ke banda dato ya tiaki ke to banda kotinda kambongo na Kinshasa epai ya papa Lievin Masala mais lelo biso na kati na émission masolo yango bokomona ke émission masolo tokotambolaka tokokotaka partout tokei koyeba ba paroisse nini oyo e participer na makamu na bazali kotosa mokanda papa Simon Kimbangu kiangani na kotangela bino yango bokokamwa ezali paroisse ya liboso paroisse ya Rennes oyo atindaki participation na ye cotisation na ye ya $500 paroisse ya Angers etindi $400 paroisse ya Suisse vraiment Suisse félicitations tomoni ke mosala ndenge to yoki pe ba rapport na niveau ya nkamba et papa Simon Kimbangu kianga na dali na esengo yango wana soki papa Simon Kimbangu atie mutu na ye oyo auti na kati na motema na ye ndenga bongusami na bonzambe na ye kimia ekotaka tomoni na Genève kimia ekoti merci papa Landu Ndula diacre en tout cas merci na ndenge toyoki basango ke Suisse atindi eloko tout bazali kosenga na Genève bazalaka na retard te bazako kende yango papa Landu na bandimi nyonso à Genève félicitations et na paroisse à Saint-Denis batindi $2500 et suki wana maloba oyo biso bandeko na mina émission masolo po yete tokokotaka ndenge tokendaka na Portugal toketo kunoli to ye to telimisi bandeko bandimi to lamuka papa ngana uti na nka papa lobi papa Lambert sala sensibilisation kolala lisusu te pona likambo ya mise tozo kolala te e alobi ba volontaire bo telema e sikanyon paroisse nyonso na kati na Europe ba volontaire papa atia ba volontaire paroisse moko te bakolo ba volontaire bazite bino nyonso na paroisse nyonso na kati Europe ba volontaire bazali ba volontaire to telema po ete to sala musala mise le 22 mars papa abongisa asala posa na ye afongola biso mise yango wana tozaki nango pona mise tamsu likamba suka ekokozala po tosusa émission na biso likambo ya suka vraiment merci mingi na makambo nyonso première fois naleka na émission boye namonaka na musika mais lelo oyo ngai moko naleki na kati vraiment papa Lambert donc coup de chapeau papa pambola yo apambola libota na yo apesa yo makasi na nzoto pona epe na milimo parce que oyo ozali kosala yo ozali komona kaka ozali kobeta lisolo mais kombo na yo ezali kokende mokili mobimba yo ozali bouche autorisée ya papa Simon Kimbangu tango ozali koloba likambo na ye ya solo ekozala malamu nzambe alinga yo mokili ate elingi yo te mais soki nzambe alingi yo yebaki ebombameli na yo ekozala na kimia mais soki mokili elingi yo ndenge tokolobake la voix du peuple c'est la voix de Dieu eza lokuta parce que soki la voix du peuple c'est la voix de Dieu tango nkolo yesu babaki kene ekuluzu peuple ni mtalobaki mais ezaki mongongo ya nzambe te
donc vraiment nakosenga papa Lambert donc na bandeko nyonso bokosalaka na ratelki mpona kopanza sango ya papa Simon Kimbangu nzambe apambola bino apambola mabota na bino apesa bino makasi abomba bino surtout yango nde eloko nde ezalima besoin lokola lelo ezalaki mokolo ya biso basurveillant donc nakobanda nanu na papa Simon Kimbangu kiangani respect nzambe esika ozali mpe na baconseiller nyonso respect nde nakoleka na oyoyo azali numéro 1 na basurveillant papa Rife Asumbe vraiment mokonzi esika ozali wumela nzambe abatela yo encadre yo abomba yo po ete na ntango yo du mokumba na ye na ntango ya pasi tika ete omema yango ti esika nzambe alingeli vraiment direction générale mobimba na pesi bino bambote ya mingi et puis boumela bozala toujours sima ya mungongo ya papa Simon Kimbangu kiangani na molobeli na ye papa Rife Asumbe nde na bandeko nyonso basurveillant mokili mobimba kobanda na mokonzi nanga awawa mama Brigitte donc na pesi yo vraiment bambote bandeko nyonso basurveillant nyonso to esika bozali vraiment tika ete nzamba pambola biso surtout na mokumba wa pesi biso ya caro na peinture tobosana te et puis toyebake na mois de septembre biso basurveillant tolesaka nkamba tobosana yango te vraiment donc tika ete nzamba pambola biso nyonso basurveillant mokili mobimba abomba biso po ete tokoma le 2 avril 2018 tosepela na ye longo na centenaire na kanisi oyo nazalaki na yango na sukisi wana mbote na bandeko ya mokili mobimba bakimbangiste esika bozali na komba tata mona peli mosanto amen. Merci tokoki kobakisa susu te papa te topesi pe merci na ndenge outi kolobanga pe na ko remercier bandeko tokosalaka na bango tokomonaka na bango pasi pe tokolalaka butu moi tokobenganaka na bate po ete tokokozwaka makanisi papa edi merci mingi epai asimbeli biso caméra papa prof Paul Malonga, merci. Mama Fifi Ndongala, merci mingi. Surtout Biso Bino Anande, bosali vraiment que équipe émission Masole Kokeli Boso. Amalfi na Mosika, na Mboka Lyon, topesi merci. Pe papa Tony Diangenda, ya solo ya na kat na Mboka Kinshasa, remercie ba image mosusu. Nde papa Mananga. Et puis, je remercie DG na biso papa Christian Konzo. Pe comité de gestion nyo sezana kat na Mboka Kinshasa ko kamba ratelki ya mokili mobimba biso bandeko na bino topesi bino merci et puis na kopesa merci na papa César Nginamau vraiment papa naza ko porter na motema na oyo salaki tango na bungisi mama ozalaki na ngai butu pe moi otikaki ngai te tolali no na yo esika moko papa César merci mingi tika ete papa Simon Kimbangu kiangani apambola yo lisusu pasi yo zali pe merci na mokili mobimba pe merci na bino nyonso tokomi na mbala sima botika la malamu merci au revoir.